na kati na makambo oyo mama Arma Tungulu il faut koyeba ndenge nini okoki koboma moto pona tango yozo zwa courage ya koloba ete ya bonzela na kozwa numéro na kopesa bino oyebi ke bato baza na poto mingi bazali baza komela badiamba baza komela balotoko mituna bango se beba bakokende sko basali ou bien ndeko Arma mabe ou bien kuna na Londres bien nini ou bien babomi ye omoni te ke ozwi susu ba responsabilité mususu ya mabe ya mabe ya mabe. À un moment donné, il faut qu'on évite même, il faut qu'on évite même les bateaux. Tel que tu m'obali na yo. Départ Koufi. Batu basala ki samda pona goya ko la ki sa été bangunde ba lingi yo. Maintenant on komi makambo tribunal au moni ndenge ba bendani. Lelo tika liwana na facture 2000 € na maboko. O lié bateau bazali ko ba été bangunde bazana bamboko banini. O lié ba benga ota na kulisi ba pesa 2000 € cash. O silisa makambo wana et comme inde siko bazwaka kombo na yo o ba chaka yango partout na ba internet pour baloba bo salisa mwasi yo ya Arma Tungulu. O moni ndenge ba humilier ezali humiliation yo zo mona netike eloko basali po balingi balingi yo te ezali humiliation. Ezali humiliation po ete motonio surtout à cause de la cotisation. Oyebi congolais malam. Le loba ko salela ozio futi facture mais oye ko loba malobi oyebi yangote. Bazali neti bazali ko tia oneti na devant les faits o baloba ganeti mutambu. Lobi tangu congolais za ko salela la cotisation ya boy. O futi facture. Au communauté esclave onyo subatu wana ba kobanda koyebisa il faut ndima gaga oui. Mukolo bien bato radio no bien bato pareko ba koloba na likambo lobi non. Mais kemba ba go soulever likambo ya ba cotisation ba salela ki yo. Yangwana il faut kozalaka très malin. Il faut kozalaka très prudente mama Arma Tungulu. Kozalate ko sopana kaka ko panzaka garde ngulu. Bato yo zo mona bazali bato ya minu mibale. Bambeli ya minu mibale komi kosate. Tozali ko yebisa bato oyo lelo baza ko ya mama Arma Tungulu ero banini. Keba bazali bambeli ya minu mibale. Pendengo zali wana tozali ko yebisa ya solo. Lokola déjà bato oyo ya bazali déjà ko sala ko ba cotisation lokola o sala ki interview na radio na bango. Otikali lokola esclave na bango. À chaque fois bango bagolo balikambu il faut lo bagaga oui. Oui mukolo ba non. Yebaka yango ete bako sambwisa yo na radio na bango na pe bako tombola mungongo bagolo ba n'importe quoi. Il faut que zala mayele ozali quand même na poto, ozali quand même na pays développé, il faut que zala ka mayele. Ezali te ke mutinyo so ko yaka ko attendre au micro po obanda ko tuno. Ndenge ni makambo Arma Tungulu obandi ko loba obandi non, il faut que zala mayele. Biso tozali wana to lini yo te to inaka yo te mais tozali ko tala ba réalité en face tozali ko mona ete oza ko panza garde ya trop pe bato bakomi ko saka na sikoyo na kombo ya mobali na kombo na yo moko pona nini baluka ka sikoyo lupemba na kombo ya mobali na yo pe na kombo ya famille ya Arma Tungulu po ba yeba ndenge nini ya kozwa bato. Il faut kozala ka mayele. Il faut kozala mayele mama komitika ngunu te. Parce que ndenge ozali wana yebaka ete aussi okomi esclave ya ba combattant. Olinga te mukolo koloba na bango non. Yebaka yango ete mukolo wana nde bango bako tombola mungongo pe bako sambwisa o bako loba n'importe quoi. Otoza ko loba ezali ba vérité pe moto kotika la ko changer yango azali te. Okomi déjà esclave na bango. Okanisa te ndenge bazali koloba ete ndenge ezali wana Arma Tungulu héros. Bazali koloba yango kaka likolo ya mbebo. Bazali koloba yango likolo ya mbebo tala kutu yo moko ndenge ozali wana oyebisi na batu yango balingaki basala o interview olobi ke non ndenge nazali wana tuka nazala ya kolemba na koloba penza mingi te po makambo na uti komona banini mais bango mo bakomi koloba te aloba te pona nini il faut aloba moi c'est Arma Tungulu il faut aloba pona nini baza kopekisa aloba non wana ezali susu démocratie te komi ki dictature. Nene ngwa yebite ke mutu nyo surtout asengaka ke ermo pe fois azala na repos avant dina na zako raisonner. Bino bokanisi ki kuluna na bino ndenge molobaka na ba radio na bino n'importe quoi. Bino bokanisi ke moi si Arma Tungulu ko koloba jamais ke bon na fanda pe na zali na repos banini ba il faut boloba na ka non azana droit ya koloba te ka pema. Okomona moi si ngwa zako koloba kuna na radio yango zako koloba ete pourquoi baza ko pekisa moi si Arma Tungulu loba yo ka mungongo ndika mela lotoko. Vraiment ezali pas si pe mawa. Yangana tozali ko yebisa mosi ya Arma Tungulu. Sala keba tozali ko regretter kaka po bato bazali ko encadrer bazali pembe na yo.
On dirait que batongo pe baza sage te parce que soki baza sage bakobanda ko éviter le ba problème ebele oyo nyonso to ozali ko sala lelo ezali kaka baza eza ba problème bazali ko créer le indirectement sans que omiyeba parce que ata soko swana kina ndeko Arma Tungulu wana ezali makambu na bino ya ndaku yeba ndenge nini ya kuboma moto mais jamais que ah bon na kozwa numéro ya mwasi yango azalaka na Londres na kopesa bino okopesa bango numéro po basala ni bakende ko beta yo be po baboma ye. À un moment donné, il faut qu'on raisonne. Au sali ba erreur moko o penze zali grave. Ba erreur zali grave. Famille moi si na famille à mobali. Discussion donc moi si o babali na famille à mobali. Discussion ezalaka kaka. Discussion ezalaka. Ozali moto ya liboso te mama Arma Tungulu ke bandeko ya mobali bazata mususu ko gangela yo be ko silikela yo na problème. Ozali moto ya liboso te. Alors yo il faut la sage. Et linko lo bate ke soki ndeko ya mobali ya Arma Tungulu gangeli yo, ale yo komo ko de bon ba gangeli ngai ndenge zali na ko luka numéro na pesa bino. Po ba sali ba ke ko boma e. Non. À un moment donné, biso ba congolais to komi ko se comporter na ndenge moko ya mabe. Et puis, moto oyo amela soki lo toko soko amela ka diamba o baza ko benga soki général Lisopolele azape ko ganga lobi ba combattant ba ko kende kuna s'il s'agit ma marcher liboso enda kuna ba ko marcher pe ba ko kende ko vendre les coussins ozo mona ozo ebateke ozo ko tia susu mobulu na kati ya mobulu lelo soki batu bakei basali mo siona mabe kuna na Londres be ba bomiye o mani teke ba dossier na nyonso mama Arma Tungulu ko yaga likolo na yo. Alors, bon lingate, tu m'as commis ko polémiquer liwa ya Arma Tungulu pour na ko koti sa ba makambu ndenge na ndenge oyebi ke baza ko lukela ba problème sans que omiyeba. Sans que omiyeba. Est-ce que mutu lokola ba to ba parti politique ba bande ko kima mbangu tango Arma Tungulu akufi. Bazangi 2000 € ya ko pesa o cash po ete o kende o futa 2000 € makambu esila. Lelo ba komi ko sele la ba cotisation on dirait mutu moko tango mosusu azoki problème ba komi ko tia ba photo na yo ti na ba internet na ba numéro ya compte bancaire ezalaka te biloko basali ezali humiliation indirecte ezali humiliation parce que yo mutu ba pesi mobali na yo ki titre o i héros soki mobali na yo komi héros mais il fallait ba banda pe ko aider yo na ndenge ba idaka basi ya ba héros baidaka babasi ya ba erote na ndenge te babandi ko salelo oh non baza ko belela non oya zata na 5 €, oya na 1 €, oya na alors que banani ba opposant congolais ono babandi ko belela oyo bango nde batinda mobali na ona erreur bazo ko kokata ko kangisa 2000 € te pona ko benga yo ba mama yaka na coulisse tala eloko yo mwa mbongo to bongisi pona makambo ya tribunal joie bango nyoso to moni ndenge basundoli yo okomi même ko bunda na yo moko pona makambo avocat. Tala tolandi interview na malabo eloko kamisi biso tangu batu wana bayebi ke basi basali ba montage batuni yo mama tango moni ba photo ya mobali na yo mona ki ndenge nini mais na réponse na yo etant que biso ba mikolo toyeba ki yango ete yo moko zalaki sûr que wana ezalaki ba montage yango na oyebisaki bango etant que na ndenge ya sagesse oloba ete ba makambu wana ya photo wana na lingi na kolandela yango te nga problème na nga kaka nzoto ya mobali na nga eya parce que ezali ba montage. Au moins, il n'y a pas comme ça, même dans nzoto ya mobali na yo, jusqu'à ce point. Bah, il dit que aux alliés na blessure, bazan ko bakise là sous blessure, les colons ya blessure. Limbisa biso, mais biso, aux alliés ko ebiso ya solo pour être, oh, ezali vérité. Pour être congolais, le col a l'ingaka vérité, te, a lingi toujours ko bomba, yango na moni ete, ba makambu ya mboka na biso, pe zali ko marché, te, pe biso ba congolais belé, aux alliés na passi. Mais, l'autre côté, ebiso que maman Arma Tungulu, tika ko pesa ba kunu na ya poto oyo ba numéro ya bandeko ya mibali na yo soki boswanaki wana ezali makambu ya famille bosisa yango na ndenge na bino mais ko pesa numéro mwana mwasi yango azalaka na Londres na ko pesa bino numéro na ye po basala ni bakende ko beta ye ube baboma ye non wana ezali ba erreur grave oyo ozali kosala ezali kitoko te il faut qu'on raisonne mbala mingi avant ya kozala na contact na batu ya boye ndenge ozali wana yebanga yango te okomi esclave na bango mukolo yo koloba na bango non yebaka ete omemi ngambu voir même bakoloba na yo ke bon mobali na partir à maintenant za susu héros te po bango epa na bango ni sekeze tala kaka radio mobimba
okomona bato baza koloba neti bato bamelaka diamba o soki toboma bango soki tokangi bato wana boye bino ntango Kabila aye ntango Kabila akoti est-ce que Kabila aluki bato ya deuxième république oyo basalaki mabe bayibaki mbongo ya pepe atie bango na tribunal si yana azwi bango bakomi kotravaille ensemble mais bino bokomi non soki tokangi bato na tokolia bango tokoboma n'importe quoi buzoba na buzoba